babomeli nga mwana. Lelo 40 jours ya mwana na yo Janify. Musuni adane bakoko tia mutu akoko tia na munoko te. Mwana na ngai akendaki na bomutu boye aye kozona na koli. Koli yango mpe ezala ya malonga te. Koli ya Jani eye lokola liboke moko boye so eloko nini na kati. Jani bapesaki poison kuna esika azalaki. Ah bon? Jani ayawa akoma lokola likala moto namonaki. Kwa ndenge bapekisaki ke muta fongola te lere yaki balobi muta fongola te ti bakene okunda Jani. Songa na fongolaka koli wana Jani te. Tolia tolela Jani te. Jani alenga pola. Balagisi nga mwana nanga mena mbosani Jani ayini lokola likala moto. Na yego yeba bana nga po bazana na bilembo na litoi. Na yego yeba Jani na mbunzu. Na yego yeba Jani na zolo. So ba musuba liaba be musuba ke kunda. Mengana moni mwana nga propre mais Jani ayini lokola likala. Poison. Eza poison papa mutu nyoto tala na koskoko papa yoza mokolo. Muto ya kufi na poto. Aye awa. Bambome Jani te. Na batata mosa biso tokabanti na koko pe tokabanti toki kande marzim awolo ba émission afini koko na biso pe sali biso bien te tokabana biso te pour mambongo ozela ki matanga 40 jours si la nde to sora batata mosa na biso nde to sole dia na baro na batalibanda ba yebite ba wolo ba mabeo ba ile biso mbongo ba ile biso mbongo. Mais mundele akosaka te mundele AVC te du politique basali autopsie botika mutu na mitsoba na kati basala ka bongo oui na talaki mitsoba na nyoto na kati nzoto na eza kotonda na kilo etondi penza na mona ki cicatrice te wa ba pasoli Jani akufaki mokolo nini ti le to fongola ke beme yaka wa mutu azo bima makila ezalaka makila ezo bima peme mutu akomi lokola likala. Quand on conduit à Jani, il est quand même 3 jours avoir vision. Il y a Jani à Kapenza. C'est Kelly. Abi Kelly naza côté les mains. Na ile liste ya batu oyo basalinga mabe. Donc bon mon ateke batu so ba uti poto ba ye basa batu malamu. Bata mabe basa. Na liste. Maxi ti aleka ki wana aloba ke no aza numéro ya bana nyoso ya Jani. Ana numéro ya bana nyonso bapesa bana mbongo na bango babotoli eza mbongo bana makila tata na bango bapesa nga na balukaka na minute kanangi na obalukela bango na bengaki ye Maxi yango na bengaki Maxi na tuninga bi na yebi te emso za likango ya Jani biso to yeba te bana nde ba yebi ko olelaki ya Jani na poto oye na Kishasa o continue kolela matanga esili baninga bazongi yotikali. Mais au komola ndia mama bana lokwa yendo za makango ya Jani ya suka asima la brine mzo za kande ye mais ça souci pe ndeko na ye amu souci ndeko na ye bien sûr papa biso tokoko sa bana biso mabete mzo ya ndo ya na ningi akabola biso na bana wana toza batata ya bana wana Maxi aza muto basani ka ba misala moko aza membre famille na biso te makambo zo na famille na biso oya panza sango bafingi mama makasi bafingi émission Maxi asalaki Maxi asalaki na ba commentaire bafingi mama ndoki mama bango lokoso mbongo moyibi boye batapasi baza makambo ebele tonga na taliba nini ba commentaire wana nyonso nde sai na benga ye na bengi ye ayambaki te na sali ba voice ala po ye ayiko rappeler ngai abino ezanga te na saki biloko wana eza soki montage mama ebele alobaki nga na koloba bongo te na finga famille bandoki na finga boyenga bino yo zokota mama bana $10,000 ngo zoloba na yebi te oyo bino na poto kuna na yebi te contribution ni bino na poto kuna na yebi te contribution ni obino botia bata théâtre po $10,000 bino boyaki na mbongo wana ezaki ya mutu moko nda pesaki bino moko boye bokaboli bana abi mama za na droit te ya kozwa 2000 posa koli na ye ausana ngo nini donc mama ya biso azaki na droit te ya kozwa mbongo wana mais be fort mama sala ya obokola Jani tia koma lelo Jani wa yeba motu motu ezaki mama yeba souffrance wana te mama biso mérité alia penza mbongo
bongo bango bazofinga nga ke nga naza ndoki naweli mbongo nasali boye makambo ebele nga nakowela mbongo te mbongo lelo ekosila otoni bana jani mbongo ale mbongo bana jani lokola yo mama osima nzete okomi koko mwa yo sima mbongo wana eza te papa nga mbongo wana nasimaki na maboko na nga te nga nazala ndo mwana na ngai ya motema mwana na ngai ya bolingo mwana oyo nzambe apesaki nga na bilaka nga nakende oboma mbongo ekosala nga nini baoyo baza na posa ke bana jani basali boye bana baza awa oyo amoni ka aza na mawa bana jani lokola tata bango akufi bana bakomona pasi baye kozwa bana ata mibale ata misato bamemi bango kuna esika bango bazali nga naza ndoki te papa nga naza ndoki te nga mama na bino ta maboko na nga Mama, if love is crazy, love is for me. José Baila. Na jo sora kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko jo koma te. Bazana mboka nini? Bazana France, mususu azana Belgique. Ekoma kate. Oh, mais bazali kuyiba? Ah, na rembi na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai. Obengene bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisa kiloza mondele José Baila aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai na yimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes balimero ya kubenga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Baila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro Isaïa bakukula yetu biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebokakazi soki kaka na ngambo braza na tena baza continue JB Service ezalaki ezali soki baneke Angolais narite nanga Angolais JB Service et les amis lelo 40 jours ya yaya na yo ndeko na yo papa na yo Johnny Faye esali yo ndenge nini komona moi bien sa famille bien qu'ils a passé mais ma tristesse ezali vraiment évite komona déjà moi osangana oyo esali yo ndenge nini 40 jours 40 jours à Yaya, to se préparer déjà au moment tozo ça moi quelque chose tobi ke bato baoya bakoya ko basise biso na journée ya lelo esengo ezaki tomona bato baya esa biso bien c'est peu ça mingi oloba eza te na oyo ezolobama lelo okoki koloba nini nakomba famille Faye Muzele voilà koloba neti na oyo ezolobamaka ye bino nde famille nde bozalaki hotel ya mort ya Johnny Faye elobami baprophétie bino papa eza kaka mpasi bato balobaka na bango kaka na baillusion na bango bao bazokoimagine selon bango liwa ezala mpona motu nyonso mutu moko te aza ya nzete ya kosimba kenga na kokufa te te moto nyonso akokufa eza liwa eyaki yaya akufi tolelaki ye bon nayebi te bakoloba oyo tozoyoka na biso me to nzambe ye moko ayebi source ya nyonso vraiment mingi oloba eza te eza kaka bon. Merci beaucoup. Petit frère Faye
Papa chef, ouais, c'est bon. J'ai la balle on l'a monté. Voilà, tous on a maman Colette, où il y a bongo petite sœur propre. Il y a Janify, donc le lieu a 40 jours. Il y a Janify, alors tout ça on a famille. On a déjà des bases préparées, les bandes déjà produits, mais ça on a donc dit Lélo, babi c'est jusqu'à l'aube. Maman Colette, un mot par rapport à 40 jours Lélo. Il y a Nayo, Ndekonayo, la star Franco, Mobutu, Janify. Oyo autotika biso récemment. Lelo eza 40 jours ya Jani. Tolongola pile po tozaki nango ya Jani. Baolamba obaya oya kokabwa na biso susu mawa wana ya kolongola pile po tozaki nango ya Jani. Donc naza esengo ya koyamba bango nde bayaki kolekisa biso azoya lisusu donc yango kande na oloba. Ah, ça c'est bien. Mais tout qui est balobi basakata bato ya ya se koni bayandi au 40 jours ils allaient rater mais kokama ndenge ça lelo en fait bo désobéir ou bien ils allaient nango bato nde baye barate. Ezalaka nango ya Jani ya mutu munene kotikaka matanga neleka te ka pamba wa mwa mike azaki vraiment mutu munene afai ka tosa 40 jours ya Jani donc ezalaka nango ezalaka nango ikila te ezalaka. Est-ce que ba collègue ya papa Jani baza au courant ya non surtout le kalelo a on a poko na famille bon bayebi hein même ya poto bayebi nde biso tosala awa ba on peut kuna kuza za kuna ba osala ngo bayebi. Toute une question moko ya momuke oyo lelo peut-être ndeko Maxi Bondewa lekaki na écran ou peut-être alobaki na escroquerie moko esalamaki ya faux fali bato ebele mpe bahonorable mosusu mpe lokuta babengaki bino na famille po balingaki plus babenda mwa lomeya oyo peut-être ekomaki na famille ebi te c'est vrai moto moko wandosona na nkombo afali popa oyo alobaki déjà atikaki 3500. Est-ce que c'est vrai li selon elekaki wana akotika babiloko oyo ezobetama lelo obesco bayaki ebele surtout lokwa numéro na ngana ya grande sœur bafichaki yango obesco bayaki bato afali wana bayaka te me babengaka nde grande sœur ke totinda fali abenga fali nazotinda contribution na nga mais naotinda na 3500 ya osala nao kaka nde bato baza wana kolia mwa bati na bango na ntongo na kotiango na nkombo ya Colette ti grande sœur abi sava tiango na nkombo ya Colette comme ça abi enga mpe na koya nalingi te ezala bakamera ebele bafilme nga na oya na ndenge na nga moko nakutana na mama wana na nkombo ya fali faux fali ayesisi bongo naoyebisa kutu grande sœur est-ce que wana bene eza fali ya solo vraiment grande sœur abi toyebi wapi tokoyamba bapeli ya bato ebele après koleka Maxi abengi nga o Colette tala na compte na yo 3500 déjà koti nabi 3500 ya franc o ya dollar habité ya dollar bata fali bapesi ngai banini nyonso kombo Colette boyela muzele yo mais nga na ba compte na nyonso na nango aso batie nga ta 50 donc maman na bimisi 3500 en tout cas ça bayebisi nga grande sœur ayebisi nga keno na shop ya monene omeka na koverifier mosusu eza na bato babendaki yango baoyeba
natali compte na nga nake mpe na shop batali compte na nga donc mbongo kuta ekotaki te ka $4 nazali nango na compte na nga yango kaka nde ezalaki maxi sikoyo ye andaka bulende eti biso tosali baje tozwi mbongo tolie ok biso mpe toosala te tookanisaki no ye mpe asalaki baje na bato na ye bazwi mpe mbongo na ndenge na bango balie ezalaki nde bongo ntina ndenge mpe leka maxi ayaki kobenga motu moko me bino baba botie mbongo na komba colete mais colete yo wana nabengi ye ayebisi nga na compte na ye mbongo eza te yabi te fo na verifie mpo nga natiaki mbongo pape bayeli nga yango oyo ya kombo ya colete boyela ko mbongo wana eke wapi mbongo wana eke wapi ngabe en tout cas bo verifie yango kaka bino na bino kuna ezala grande sœur ezala nga mbongo ekoti te ntina nde mpe eleka ndenge wana eleka mpe nene babenga mpe lisusu te nde limero mo eso ya kobenga bango babenga na compte na nkombo ya mama wivine moleka baye mpena ke no babandaka pa mao basi mao ke no biso toza ngai mama wivine kwa jani azali motu na nga naokende na contribution na ngai babengi grande sœur babengaki kutu ngai na lokwa limero no nde ezali totie limero na yo comme ça batia mbongo mama wivine ere azoya yo nde obenga moto ake kozwa ye ti kuna na ari tozeli peti babengi numero wana ebengi ere ebengi biso nayebisi grande sœur tokende tokeka nga na tozela bango na compte na topesa bango itinéraire ya kokotela ti ndako tokei mpe na ari ti na deuxième étage wana totelemi nga na grande sœur atuni grande sœur nga numero na nga sikoyo telefone ebanda osolola su bien te nga bi grande sœur yo solola na bango na numero na yo banzosola na grande sœur wana ma wifi na nga alobi wana ma wifi mpe kaka ya faux abi oyebi biso te oyebi ngati nalataka linete ya vie claire ngai oyo nazoya deja tokoya ndeni tobandi oyebise fo ya dgc okiti nzela ya pompage na deuxième étage wana nde tokozwa yo o bolati ndeni grande sœur explike bango o tolati boye toza na jipi moko soki ya pembe boye eza mibale banda totemaki na re namoni sikoyo grande sœur asololi ale bayebisi ye mama wivi nanga bino crédit nanga esili tielanga crédit ya $10 grande sœur akatisi na shop atieli crédit ya $10 wana atemi kaka na reka wana naozela grande sœur ake na shop atie $10 crédit ya $10 nga tie grande sœur osala bongo nayebaki te wumeli kuna nga makela wume boye ndeni nalande nani nalandi makeli nzoka daa tiaki crédit ya $30 na 3 numéro ntango kaka lobi bongo abi makeli bafrape yo esi grande sœur makeli bafrape yo baza bamiyibi garçon bashop abi mare sitope nani bakoma esiko otika oyo bakena botia siko mbongo na compte ya mpesa botia 50 botia boyingai makeli tika moto azwa koyede biso abi naoya na bamaputa naoya na baloso na okabola mpe bamama ya quartier fo bosala de liste ya bato na okabola bango biloko biso confirme kaka non eza solo tema mpe maomu tayaki na bato yango biso biesaka makambo solo ntango sikoyo bakomaka kopesa bambongo wana ngabi baya miyibi makeli tika makeli siko esala epasa bi nga maa paster bato wana baesikoke nga na mawa yaya na nga naza nango baye koesikoke ngai mbongo su natieli bango na bampesa bati baunité makeli tika nzamba moba tobengi mao tobi mamao makambo nini oyo bino bosali bato oyo olobi bakoya wivi moleka mawa regete mawa bifale pa bato wana basala bongo epa ya chaka Congo basala nazaka wana toya na mao ti bobenga tozalaki na mao wana ngambi na boyebisiki baza besiko na ye mawa regete abifale pa botiela bango bakeli na banimero tobandi kobenga 3 numéro wana eleka susi te mawa alobi bayaka kaka bongo bayaka na ndenge bamaputa baloso basemoli nga nayebisi maonga abi me soki maa wifi na baosaka na numero ne boye ye akotelema aloba mpo aza moto ya moke te aza moto ya monene yo olobi keka numero wana bakendaka na koma maa wifi bakendaka na matanga oyo eutaka ngola wana ya miraesa basala yango sikoyo basala yango daya na 3 matanga sikoyo avanda kaka boye numero na ye ekendaka nga sikoyo nao abengaka mpe na bajournaliste omoni yango nakoma mama bebe climatiseur tout ça mais toki totuna mwa motuna moko mpe ezozongela biso mwa mingi tomoni na badifférente émission bakoloba likambo ya $10,000
Maman Denise a ça qui 10 000 avant bakunda Janifa et bana ba monité et créer des arrois entre bino na bana et panzani na réseaux sociaux moi to go bomba te biso to na so ba to yo tout na la vérité boy pona ko longola moi bo soto wana na ebité on dit likambo ya Maxi en tout cas likambo ya Maxi na ndo zela bino de boya bon ngani na expliquer ngo Maxi ti alekaki wana alobaki no aza numéro ya bana nyonso ya Jani ana numéro ya bana nyonso bapesa bana mbongo na bango babotoli eza mbongo ya bana makila ya tata na bango bapesa nga na balukaka na minute kanangi na kobalukela bango na bengaki ye Maxi yango na bengaki Maxi na tuninga nayebi te ye mosusu azala likango ya Jani biso toyeba te bana nde bayebi po olelaki ya Jani na poto oye na Kinshasa okontinue kolela matanga esili baninga bazongi yo tikali mais okomolanda ya makambo ya bana lokwa yo ndo ozala makango ya Jani ya suka asima la brine mso ezalaka nde ye mais eza susi mpe ya ndeko na ye susi ya ndeko na ye bien sûr papa biso tokoki kosala bana na biso mabe te mso ya ndo ya na ndenge akabola biso na bana wana toza batata ya bana wana Maxi aza moto basalani kaka bamisala moko aza membre ya famille na biso te makambo ezoleka na famille na biso oyo apanza sango bafingi mama makasi bafingi émission Maxi asalaki Maxi asalaki na bacommentaire bafingi mama ndoki mama bango ndoki mama bango lokoso ya mbongo moyibi boyeboye batapasi makambo ebele ntongo natali banini bacommentaire wana nyonso nde salaki nabenga ye nabengi ye ayambaki te nasali ye bavoice ala po ye ayi korapele ngai abino eza nga te nasalaki biloko wana eza soki montage makambo ebele alobaki nga na koloba bongo te nafinga famille bandoki nafinga boyenga bino yo ozokota makambo bana $10,000 yango ozoloba nayebi te oyo bino na poto kuna nayebi te contribution nini oyo bino botia ya bata théâtre po 10,000 oyo bino boyaki na mbongo wana ezalaki ya mutu moko nde apesaki bino moko boye bokaboli bana abi mama aza na droit te ya kozwa 2,000 posa akoli na ye aosala nango nini donc mama ya biso azalaki na droit te ya kozwa mbongo wana mais befort mama asala ya kobokola Jani tia koma lelo Jani oyo ayeba ye mokili ezalaki mama yayeba ye souffrance wana te mama biso amérite alia mpenza mbongo amérite alia mbongo nalobaka ata babengi so milibi baotikala kokabola biso na bana wana te bana bayaka batiango quand même na bana mpona biso moko tosolola na bana na biso likambo ya biso moko ya famille moto alibanda kokota ngo te baza bana tosolola na bana donc babotoli bana mbongo te bazwi mbongo ya bana te donc tozwi mbongo ya bana te bebe na bana nyonso aza te bokaboli quand même opesi bana eza likambo oyo ya biso moko ya famille ça c'est bien alors tokozwa mpe mwana moko tomoni azawa tokozwa mpe mwana moko po atémoigner si réellement famille babongisi mpena na bana mpo tozwaki wana déjà ekona mosika bon esali effort lelo tozala awa na 40 jours ya Janify et je crois bien bana botala biso eza nango mabe te tozokende to éclairer public bacommentaire mabe te ya mafinga mpe mwa mabe ebi te est ce que ya Jani azongisi bino mpe na mwa rêve moko na mwa vision moko peut-être olali koloti alobi likambo moko boye Daniel Ebika soki oza na baquestion tuna mpe awa tovimbisa kaka nayebi te est ce que na mwa rêve ya Jani ayaki alobi likambo bon moi rêve eyaki mpo grande sœur nanga aza mama passer ye azwaka mpena bavision ntango tokundi ya Jani eleka mwa 3 jours azwaka vision ya Jani ayaka mpenza abise keli naza ya kotelema nayeli yo liste ya bato oyo basalinga mabe donc bomona teke bato nyonso bawuti poto baye baza bato malamu bato mabe baza na liste kotango alinga bano tanga bakombo petite sœur na biso cadette aye abouge ye ndoto esutuki mbamo ekatanaki wana alelaka kutu makasi abiloko mpona nini obouge nga ejani na liste falalakisanga bato oyo basalinga mabe oyo basali ye mabe baza na poto bakoya bato nyonso baza na poto baza bato teke bopesa bango confiance bozala bango mayele liste yango ekalinga tanga bakombo petite abouge mba moko ndotongo mpe message yango ekatani
naye bamessage ezouta partout baopesa biso bamessage baopesa biso bamessage ata balobi ke o famille nde elie famille elie ejani te famille elie nango jani te mama nango aza ndoki te papa mosusu azalaka ndoki te ndoki na famille ajani aza te me baoyo balie jani komakisa alobi ke apo bayaka awa azwi atake ye mpe azwaki atake bon famille bajani nde bazwisi bango baatake mama alobi naza mpe mosaka te naza pena na kutu donc biso mama aza ya mushi papa na biso ya kutu mosaka te 100% nde naza mama alobi ngai oyo asimbaki mwana na nga ezala bata théâtre ezala ya famille na nga ezala nga moko mabe koyela nga mama alobaki yango mauvais sort mama alakeli abinga naza ndoki te mais oyo asimbi kaka mwana na nga ezala famille na nga ezala famille ya tata na bango famille ya papa otoa na motu te basila bango nyonso kola na bango basila na bango nyonso donc oyo amesimbaki ye kaka azwa problème tomoni bacomédien bake poto oyo bakende production na bango basali mpe un petit tour epai ya la brune baye otala bana mwa une petite enveloppe basali mwa mpe bien batikeli bana mais komona déjà geste wana ezosala bibino bien na bana mpe ya libanda bozwa na bango toujours en communication bana tosololaka ntango baimage wana nyonso oyo basaki wana batindelaki biso yango image ya bana nde babimisaki bango bacomédien batindelaki biso yango en tout cas na félicitaki bango ngai na bi bosuka boye te baza bana na bino ezongisa ngai so mbala moko pa ya jani place wana falaki ye pazala to namonaki devoce na ko wana namonaki kaka lokwa ya jani afaki ya jani aza place wana donc nasepeli na elo baosala mpona bana wana na bango wana bana na biso oza mosika bango baza na bango kuna donc bazwaka soin ya bana wana maintenant mpona biloko bilamba eza na baprophétie mo ebele bimaki bandeko ebele basakoli balekaki babi il faut bilamba ya jani ata basengle na ye wana eya na famille est-ce que ekomaki to ekomi te pour 40 jours déjà veut dire que biloko ebele il faut komela bino peut-être na famille bazongisa mwa biloko na ye misusu kutu bakendaki plus loin kolobake il faut kaka la brune ye moko ya kotika et puis asolola na mama si fasinga pardon ezali eloko moko malamu te ndeti na la brune vena pardon aya te aya na ye te po mama ye mo alobaki soki la brune aoya fo ya jani aza liboso ye nsima na ye bilamba eya nango ya gi aza kuna ya blaise aza kuna baokende na ndako ya la brune baokende na ndako ya la brune mpo banozela oncle moko azalaki te lokola deja ye fo deja bakende na ndako ya la brune bazwa biloko wana nyonso biloko ekoya nango baotiango na agence ekoya nango la brune aya na ye te donc aya te soki akoya kosenga pardon fo ye azala na nsima ya jani liboso kasi te po biso oza na posa nde aya jani soki aza na ye te ye mpe aya te avana na ye kuna kolimbisa eza kobosana likambo te naza nanga chrétienne mais kolimbisa eza kobosana likambo te ata tolimbisa lelo pota wana eza kaka pota ezali donc ekokabokaka te voilà liloba na bacomédien na bandeko nyonso tu balingaki jani fai na bafani nyonso tu baotala biso tolobake lelo bokomi siko libre bozongeli baactivité na bino lokola 40 jours esalami tozongeli makambo na biso nyonso baoyo basungaki biso banani ebandela matanga na mwa 10 fois na bango wana napesi bango biso ka merci na basoutien na bango tozongeli makambo nyonso ndeka ezalaki tozongeli makambo nyonso 40 jours esila lelo donc merci na bango nyonso bazalaki kosoutenir biso na musika na pembeni donc merci na bango 097 84 19 007 voilà Mandela 097 84 19 007 comédien baningani ya mosala est ce que bakozala mpe wana programme moko eza établi bandeko mosala oya kotomona ata motu moko te moko azolobela ngo te toyebi te ema est ce que mobanisi yango ezaka famille moto esali yango en dehors ya bacollègue na bon batata ya tata moko te bayaki tobongisi yango kaka na ndenge na biso mo famille soki bakoya toyamba bango po baza baninga na ye baza bandeko na ye soki bakoya mpo bayoki yango mpe ebele bayokaki yango epanzani na Facebook
na ba YouTube balobeli yango déjà soki baoya toyamba bango. Pourquoi pas vous contacter par Bayaka Loi Papaya? Pas appeler le quoi la carte organisation. Soki bazalaki na posa ya kosala yango balingai baluka mpo balimero na biso eza balimero ezali balingai babenga bosali ndeni mpo le 11 déjà eyebanaki déjà 40 jours na ye mais babengi te balobi eloko te donc tosala yango kaka na ndenge na biso. Donc directement olobaki matanga pa na bango sisila. Mpo na bango esila ti mpo bakolo ndako esilaka te ezalaka kaka biso matanga ekontinue esili nango bake na bango moko na bango baotala oyebisa bango nini po lelo eza bopanzani makambo ya camarade na bango. Mpo na nga na oyebisa bango kaka oyo azopanza sango ya famille ya Jani na ndenge mabe atika famille ya Jani baza miyibi te baza balokoso te toza bato pasi te mpo apart ya Jani kozala nde na poto tozala mpe koluka tolukaka mutu alukaka bima na ndenge na ye donc toya bato nzala te toya bato pasi te oyo azosala baémission na ye même maxi esika aza soki azosala so émission asala su te atika donc moto asala so émission na komba libota na biso te toya miyibi te baya te bakabola biso na bana ya Jani atikela biso bana donc bana wana bango batateata bakabela bango lelo me lobi te mpo bao baye me baza bana na biso lelo baoya baosenga lobi baoya baosenga tokolemba bango te mpo nzoko alemba nini na ye te baza kaka bana na biso donc oyo na olobaka yango wana batika otambwisa nkombo ya famille na ndenge mabe mpo mama ye azoyoka mpo bakoko na ye bazali bakotaka bafacebook bayoutube ntango bamoni kamo boye balobi ya mabe baoya mbamba mamuzele tala ye soki otanga bamona bongo ezozongisa liso na bapasi donc batika eloko wana toya miyibi te toyibi mbongo ya bana te donc toza bien na bana. Voilà. Merci beaucoup maman Kalo. Toujours Déborah. Déborah. Il y a un peu moins d'un mois le 40 jours à papa. Ils ont pris Déborah Nenga Zobima. Déborah Faye. Il y a des boni. Bien, papa. Quand c'est ma famille, Faye. Troisième. Le 40 jours à papa. Vous avez le bagolo, surtout pour le baiser na motema na olobaka ndambo malgré 40 jours mais nayokaka mpasi na motema ti sikoyo kombo lobeza yango te. Donc vous avez raisonné encore un jour papa Koufaka, c'était aussi les 11 hein. Il y a peut-être pas si les 11 yango esanga mpasi okoka te kolamba boye okanza oloka bwana feti nzoka 40 jours ya matanga papa esanga mpasi makasi. Mais tout le banane likambo ya mambongo epanzani na ba réseaux sociaux bokabwani bana bakabwani na ba mama kulutu bakabwani na batata mwasi bakabwani na koko. Est-ce que ekomeli bino pe nungu wana bino bana c'est vrai bokabwani pour na mbongo mama biza pezaki na batata mwasi biso tokabwani ti na koko pe tokabwani ti toyotika nde marzim aoloba na émission afini koko na biso biso pe esali biso bien te e afinaki te alobi kaka batuni bafini na elobe nde oyo alobeli koko asepeli te akabule lokola afingi me afingi te koko asepeli te esali ye mpe bien te eloko alobi eza yango te tokabwana biso te mpo na mambongo tozelaki matanga 40 jours esila nde tosolela batata mwasi na biso nde tosolela dia na bango me bato libanda bayebi te baoloba mabe oyo bayile biso mbongo balie biso mbongo te. Ça c'est bien. Alors bozo sona waleki na yo oyo baza na poto tosolaka parce qu'on est en monalité aya ba 17 en tout cas merci Déborah toza famille pe baza awa ndeko moi liloba par rapport ya 40 jours lelo ya Jani Faye nous bozo lamba tolamba mpona 40 jours aya na biso topanza bato lelo mpo tosala makambo tozalaki nango posa yamu tosala mpo topanza bato ngai napesaka mbote napesaka mbote na mwana nanga Takeoff na mobali nanga Johnny F16. Voilà alors toujours continuer toza déjà na famille et que le bango ezaka moko te nalibele oloba lelo katina koya liloba eza nini par rapport ya 40 jours lelo sina misu baoya doba mama 40 jours ya papa Jani Faye liloba kozala nini
star na biso tozopanzana kaka tobandaki ebandeli na nde tokomi na suka boye yango tozopanzana na biso ndo ya moto azonga na esika ute. Merci beaucoup maman. Oui, puis bien maman awa. En tout cas bon lemba biso te quoi. Kokolo besi la ratin. Nana liloba oloba te. Oui koloba nini? Koloba nini? Par rapport ya 40 jours ya Jani Fay lelo. Nana liloba oloba te. Kamba oloba te. Ekana ezali mpona kokanisa mwana ya leki oatika. Wana susi na biso kande toza bande mwana biso auto kokufa. Wana susi. Susi na mitema na biso ne silika te. Yango mona ta boye to loba petit olobeza na ngol suti. Ya to lobi pe mingi to lembi. Ona zali na nka yango wana. Yoka de parler d'autres makambo zo mama ya bambongo. Ekomi lona matoi na. Ekomi na matoi na yo kana matoi me na moni ona misu. Olo bani par rapport au batsani un petit commentaire pour la petit maman lo. OK maman. Merci maman. Maman ya Jani Fay oyo tozalelo na Mbinza 40 jours ya ndeko na biso Jani Fay vient na biso Franco oyo atikaki biso alors tozana maman Dorothée oyo aboteli biso Jani Fay lelo 40 jours ya mwana na yo Jani Fay l'aîné de la famille habité na moni déjà organisation ndenge batie ba podium bandeko ba kolamba tamwa partage ya moki wana habité lelo journal lelo pour raisonner sous nini puis les 11 les jours où Jani Fay merci vraiment nazongi merci ebele na ndero tuninga pe nazongi merci ebele na mama na biso mwasi ya mokonzi ya mboka mama Denise ndenge asalaki nga makambo na nga ndenge nalelaki ndenge atosaki nazongi merci ebele koleka lisusu merci na oyo ya asali pe nzambe akofuta ye ebele na makambo oyo asali na libota na ngai nasepeli mingi papa makasi nasepeli mingi likama mibale nalinga nabakisa boye ngai naboti Jani namoni mpasi ya Jani nayebi oyo nzambe alakisa ngai na nzoto ya Jani nga aza ndoki te nzambe alakisi ngai makambo ebele na nzoto ya mwana na nga nga moko nabali kotosa yango Jani eloko ezotulisa nga mingi akendaki ya kotambola akoti na avion ake poto me Jani akomi na poto akomi mowumbu ya makasi nyonso wana bana kosipote nazoyoka na matoi na nga me nazotia susi te me na ntango Jani aye kozosa molimo epa nzambe azwi molimo na ye ata bato ya mokili batiaki ye motema mabe babomi ye me nzambe nde azwaki bomoi na ye nga nafingaka motu te papa navandi nazokanisa makanisi ya mwana na nga baninga bazoya bazokende Jani ayaka te 16 ans ezali awa te nani wa kosiporte makambo ebele boye ndenge na siporte na libota na nga sikoyo mwana na nga akufi na bengi na leli epa mama na biso Denise ayokeli nga mawa nga mama veve papa akufa atikili nga na bana sikoyo bana bango oyo tala oyo bana kosunga ngai ka ndenge akei bongo bango bazofinga nga ke nga naza ndoki naweli mbongo nasali boye makambo ebele nga nakowela mbongo te mbongo lelo ekosila nga na botoli bana Jani mbongo ale mbongo bana Jani lokola yo mama osima nzete okomi koko mwa yo sima mbongo wana eza te papa nga mbongo wana nasimaki na maboko na nga te bino moko bana koyawa bana komona nga bapesa nga mbongo teke zwa mbongo yango oyo bomba nga nabombaki mbongo te babana kokabola bana mbongo na bango pe awa na miso na bino nyonso me oyo nga nabombi mama bombi mbongo mama Jani lokoso mama Jani aza ndoki nga nazala ndoki mwana na ngai ya motema mwana na ngai ya bolingo mwana oyo nzambe apesaki nga na bilaka nga nakende oboma mbongo ekosala nga nini
Bawe baza na posa ke bana jani basali boye bana baza awa oyo amoni ka aza na mawa bana jani lokola tata bango akufi bana bakomona pasi baye kozwa bana ata mibale ata misato bamemi bango kuna esika bango bazali bongo siko ngani na kati ezala mpa ngani nde naza wa nakende poto nakende osala mbongo nga na vandi awa batika nde kofingaka nga nde na boyi batika kofingaka nga balobela nga makama lokuta te na nzoto na nga po nga nasalaki mbongo te nasengaki mpe mbongo te nakoki kosenga mbongo te ata bazwi bamilio boni bapesi nga lobi soko esili nakobana ozwa mosusu wapi oyo bazofinga nga nde naboyi makambo wana vraiment naboyi batika komo na nga kotambusa komo na nga mama Dorothée aza ndoki mama Dorothée aweli mbongo bana ngana ko oyo baza bakoko na nga so bayaka awa oyo ndako tata na bango abongisi bayaka susu te koko na bango $10,000 mama Denise apesaki ava bakunda mama Dorothée aboteli bakoko na ye mbongo na bakoko kutu bazoyoka na susu te elobami ndengo wana olie mbongo misusu plus loin kutu na bacommentaire babi mama wana nde moto alejani ntango ozoyoka babiloko ndenge wana bacommentaire bacomédien te me bacommentaire ya bato papa wana ezowuta kaka na bacomédien ezowuta te bacommentaire yango nana azotia papa eza moto oyo ayebi nga asololi nga mama Dorothée nabotoli mbongo ya bato papa nga mbongo ya nani nakobotola maboko na ngai yango oyo nga moto apesaki nga mbongo te likambo ya kala bango bazozongisa nga so nga nafongola monoko teke nalela epa mokonzi mwasi ya mokonzi ya mboka te ebemba jane elingaka eyawa te papa ebemba jane elingaka eya tata moke eza mpona bibembe mosusu eza te kaka oyo ya jani me nga naleli nga naza mama vere babomeli nga mwana naleli bayokeli nga mawa ye na ebemba mwana na nga yango wana tokenda kotika kuna me mutu nyonso azofinga nga mbongo wana balie mama jani alie mbongo mama jani famille ya jani mabe famille ya jani baza bando nga naza ndoki te papa nga naza ndoki te nga mama na bino ta maboko na nga nga tongo poka nazoyoka sango ya jani ana nazwa mokanda te jani azalaki na poto kuna papa jani abandaki kosala kuna salaire ya jani ebandaki kokende wapi jani azosala na poto soki alobi akende kuna akende koloba mpona makambo ya mbongo na ye ya salaire na ye omona soki yo omeki kosala boye tokozwa eloko mabe tokotia na bilamba na yo jani tokotia bilamba na biloko ya mabe na bilamba na yo soki omeki bakokanga yo na la polise ata bino moko papa makambo modele wana yo mama moboto ozoyoka yo kozala ndenge nini jani na poto azalaki mowumbu jani na poto azalaki mowumbu ya mwasi asala boye bakare asala boye yango wana papa nga nazoloba nga naza mama jani naza ndoki te nzambe oyo na likolo nasambelaka ntongo mpoka nafukamaka nalelaka mpo na mwana na nga wana oyo akotaki makambo ya jani ezala famille na ngai ezala famille ya tata ezala moninga na ye papa mabende nzambe punition moko bakozwa jani aninganaki te bomoni kaka jani akuya akufi me ye wana nde moto akoti na nzoto ya jani ale musuni na ye kutu mpe baliaki te musuni ya jani bakoki kotia moto akoki kotia na monoko te mwana na ngai akendaki na bomutu boye aye kozona na koli yango mpe ezala ya malonga te koli ya jani eye lokola liboke moko boye so eloko nini na kati jani bapesaki poison kuna esika azalaki jani ayawa akoma lokola likala moto natina question moko omi bayesaki biso mama Dorothée amonaki koro ya mwana na ye jani avant bakende kokende nango na comment ça na exposition ezalaki na musée national yo omonaki koro ya mwana na ye namonaki mwa ndenge bapekisaki ke moto afongola te lere eyaki balobi moto afongola te ti bakende kokunda jani songa nafongolaka koli wana jani te tolia tolela jani te jani alinga pola balakisi nga mwana na nga mena bosani jani ayini lokola likala moto naye koyeba bana nga po bazala na bilembo na litoyi naye koyeba jani na mbunzu
na ko yeba jani na zolo so ba musuba le ba be musuba ke kunda me ngana moni mwana ka propre me jani ya yini lokola likala poison eza poison papa mutu nyonso kala na kosikoko papa yo za mokolo moto ya kufi na poto aye awa bambome jani te oyo balobaka tombome ye omani bandeko na biso babana kolandela kuna na poto babana kokoma te na kati esika bazalaki babana kokoma te papa mais mundele akosaka te mundele na AVC te AVC uti wapi bon ebimaki nini na kati ebimaki nini bazwi politique basali autopsie botika moto na mitiopo na kati basalaka bongo oui natalaki mitiopo na ye nyonso na kati nzoto na ye eza kotonda na kilo etondi mpenza namonaki cicatrice te oyo bapasoli jani akufaki mokolo nini tile tofungolaki ebembe eyaki awa moto azobima makila ezalaka makila ezobima pembe moto akomi lokola likala ezalaka papa mais ozokanisa nani akoki kosala likambo oyo ya kotiela ngai nakokokanisa moto akosala likambo oyo te nayebi moto yango te me oyo asali makambo wana papa oyo asali makambo wana ye moko ayebi ye mpe bakopesa ye poison nde bapesaki jani ye mpe bakoboma ye ndenge babomaki jani so nga nabombaki jani te na libuma oyo sanda libwa likambo te nzambe oyo nasambelaka oyo nafukamaka ntongo pokwa mpona likolo ya bana na nga tata na bango akufi atiki nga so nga nalelaka te pa mama wana mama bato wana mwasi ya papa so nalelaka te na nalinga azwa ebembe kuna nasali courage ayelinga ebembe awa papa na nalinga aya nango mais mama bilamba ya mwana na Jani Faye oreklame te mpo ezalaka bongo na biso mpe nga mpe nayebi na biso basakata batama indombe ezalaka soki bokufeli mutu na bino famille ifo ya kozwa mwa elembo ata ya mwa elamba mwa liputa mwa eloko boye ndeko atiki nayebi ke na moko ya papa na ngai mpe esalemaka bongo bandeko ne bauta mboka baya ti bazwi biloko moko mwa elembo bakie nango yebi te mwa elembo ya elamba ya mwa ceinture ya mwana na yo nani komeli yo te na baprofesi mpo ebimaki mwa ebele bato baza kosengana oyo azali bongo semeki balobaka bongo semeki na yo na bwine aya kotika biloko bokilo plutôt voilà yebi te estce lelo soki baye kotikilo bilamba ya mwana na yo ekezala malamu ya koyamba ngo merci papa aza mwana na nga ata bana kosala te ata babana kokabela ye soki elamba eye tokoyamba ngo wana eza nzoto bilamba na atiki kuna mpe bandeko bazolandela so makambo esili labrine nde akoyawa te labrine akoya kosala nini awa ye akoya te ye akoya te me akotinda kaka bato bakoya kotikila biso biloko wana papa akoya te akoya te papa mama na yo mama ye nde akoya te nazoloba na ebina akoya te boloba teke akoyawa akoya te akoya na ye te akoya te yo nde oza yayemba papa oza mwana na ngati yo napesa réponse oza na mama ti soko yo na mwasi na oza na biso toyambaka ndenge nini yo na mwasi na boza na likambo matata na mwasi na yo la mosusu soko mwasi aza na courage te azobanga yo yo koyebisa makambo epa na nga mama na yo nakobenga mwasi na yo aye yo ovandi na kiti mwasi avandi na kiti natuni bino bozowela nini lebo oloba makambo wana nyonso bino mibale na tali soko yo oza na tort oza mwana na nga na opesa tort kaka soko yo aza na raison mpe na opesa raison me ndenge nini papa place wana penda nzambe alimisa nga nzambe alimisa nga na place wana soko mwasi na ye moko yo za te bon le na bano tuni makambo réponse na bano pesa nga so nazosamisa mwasi na yo ke bowelelaki nini na mwasi na mobali boweli nini nana kopesa nga réponse papa mobali aza te yo oya kofuta rapport epa na nga
nga na vanisi ona pesi pe kiti mama lobaka na zoyoka mama lobaka siko na kino yebisa epana na kama Olimbisie quand même. Peut-être On c'est a là. un balabri, il faut y aller. oba ya bango mibale oba ya bango mibale na moni ye na kotuna bowelaki nini na poto bapesi nga réponse mais so na moni ka mutu moko yo ekobimisa nga bwengu papa wana pardon nzambe alimisa nga nayebi te Mais Olimbisie quand même. nga naza mokristo nga naboyi te nasambelaka mais nzambe alimisa ye kaka nzambe nde alimisa ye nzambe alimisa ye mais oyo nyonso wana esalami na nzoto ya jani oyo nyonso esalami nzambe na nga nde abundelanga bitumbu eza yanga te liloba suka eza na bandeko mosusu bacomédien mpe bayaki kozonga na bango bakutani na balikama ebele donc yoki yango déjà elobami na batélévision kozonga oyo kuna problème de oyo kuna boye eyebi te liloba ekoki kozala nini na nyonso to elobami nga nayoki te papa so place na koyoka nini nakoloba ndeni ok voilà liloba na bandenge surtout baotala biso balingaki Jani Fay oyo bazali bafan ya Jani bacollègue na mosala oyebisa bango nini mama Dorothée oyebisa bango nini mpona mokolo ya lelo mokolo ya lelo nasepeli mingi ndenge boye nasepeli mingi naza na kanda moto te papa nasepeli mingi boye mpo na moninga na bino asili kotika biso nyonso na bino nasepeli mingi nazosi merci epa na bino mende bino bato bozomema biloko oyo bokonseyaka bango bazoloba bilobaloba baoyo bazoloba bilobaloba na kombo na nga naza na kanda bakoko na nga te bakoko na nga bamosusu baya bamona balali toseki awa basimi nzela bazongi koko nini nga naza na ye na kanda bato mosusu nde bazopuye na nsima ya bana bazokota na nsima ya bana wana ke bapesaka maloba mabe po bana wana babima mabe liboso na nga me nga bana oyo baza makila Jani makila wana ewuti epa Jani oyo apesi epa bana oyo ewutaki epa na nga na tata na bango makila wana ewutaki epa na nga nakoloba liloba mabe te na bakoko na nga bayaka awa nasekisaka bango basekaka mpe tovandi soko pondu ezali tole bango bakei nga na tikali nga na bana Jani naza na likambo te me oyo azotanga kombo na nga oyo mama Jani eboye na boye azolobana na bana te azosala bana te bamosusu balalaki awa bana Jani nini oyo baza na poto kuna mosika na pumbwa nakende kuna nga naza na baoyo baza 7 baza 7 me ngai na bango naza na likambo to kanda oyo boye na boye ya nini yango kanda nga nakosala kanda te na bana wana na bana naza na kanda te moto soko alobi ko kanda naza na kanda na bana te so wana tie kanda na bana naza na bakoko ebele awa so wana tie kanda na bana oyo mosusu bomba mosusu balobaka epa na biso ke kolinga te olaka mwana soko yo olaki mwana moko bango nyonso le mosusu baoyo ozolaka ekozwa bango te ekozwa baoyo baza na likambo te. Merci maman Dorothée, to continuer ensemble biso na bino. Merci beaucoup maman. Na yebi so likambo so ya ko bakizaki. Likambo bakizaki te papa ngale na pena yebisi bino ndebo pesa baninga na bino conseil. Batika kofinga kanga. Ngai susi ya mwana na nga. Ekosila mokolo nini? Na bondeli ntongo na vandi. Na kanisi so maya tia komelezali na meri na vandi. Nazo kanisa mwana nga na ndenge na nga. Ezala teke na kanisa mwana nga maya miso ezokitanga. Nazo kanisaka Jani ata mibale misato batikali baza bato nzambe mpe akotia bango loboko akopambola bango nzela nyonso bakotambola me batika kofinga kanga mikolo nyonso ke mama Jani aliembo mama Jani ngai azali kuna na poto papa na bana kobenga ye te soko ya bengi bandeko na bango te basololi nga na bana kobenga ye te mpo nayebi ke soko bengi mwana ozobenga ye ndenge wana akobana komona pasi lokola asalaka te nayebaki Jani kuna azalaki muumbu Jani kuna bana azalaki boy Jani kuna bana ko sala ndenge ba mibali basalaka te mais ye akoma lokola mwana mwasi bon salaire yako bima salaire bimaki batina ika mwa mbongo ngwawa bana na yepe bazwaki salaire na ye bimaki bana na ye bazwaki ye bana ko sola biloko kuna makambo nyonso kuna ebemba ya Jani na kati kuna ba saboter bima mwana nanga ba sabotaki
ata mindele ya bato kuna natia bamindele wana te bamindele kuna ata basalaki bongo bato oyo bazalaki nzinga babanda kotia babanda kobonisa ebima jani babonsaki te mpo na mi papa soko tosalaka buzoba erreur tokende te tomona te tofongola te bafongola nga te papa mela mwana na nga mardi wana bolenga bolela ye te balenga bakende okunda jani na tongo me nzambe oyo nalelaka epa na ye nalelaka papa namoni makambo nyonso yango boyaki kokende cimetière te cimetière nde nakokaki te nzoto ezalaki epesaki nga te nzoto ezalaki kitoko te me cimetière nalia nakende mpe bayebaka nalia na bazao bayebaka elombe ateyaki nini na cimetière bino bozalaki te boyoyi maloba eutaki epa elombe sikoyo maloba wana bango babwaki ebemba poto ebemba poto elongwaka poso ebemba poto papa bomonaki ye te kuna bamosusu bakokota bazoganga me nga nasengaki epa nzambe pesanga makasi namona mwana nga nasolola na wana ezalaki mabele nakenda kosolola na mabele nasololaki na molimo te molimo ekelaki mokolo wana me nasololaki na mabele oyo towutaki na mabele tozongi na mabele tozongaka na mabele me mabele oyo soki ozoloba liloba boye nga nalobaki nzoto ajani ezalaki mabele ezalaki moto lisusu te ayokela nga me nabana koyesa mabele mitindo nazopesa mitindo mibete esa alobi lobi déjà mpe mwa message moko depuis atiki biso azoloba ye moko azolaisa na este kuna papa este eza wapi nga kutu mama na yo nde naza wa nayebi este yango toyokaka botia bandeko na biso na este kuna bitumba nzambe abundela biso me nayebi kuna te me sa seke kobima kuna na este kuna babengi biso awa mwana mwasi ke boyebisa famille ya jani tala boye babondelaka makasi tala boye azokende otambola na papier kaye jani azotambola na kaye ya bakoma baningi oyo basali ye mabe dona liste ko azokende otambola na liste sikoyo ozoya makambo mosusu ezobima bato bayaki awa bake kuna bakezoka banani bazokaki eza baartiste mosusu bayaki so moto azoki na ye na ndenge na ye papa te nazobanga te soko moto azoki na ndenge na yo yo moko oyebi soko obeli maladi na yo koloba teke ojani abelisinga maladi na ndenge na yo papa moto si akufi na yaya kopesa moto lisusu maladi papa te biso epa na biso soko moto abeli azwi maladi ka wana ake kuna to akufi ake kuna azoloba bilobaloba loba ye moko ayebi nzela na ye me ngai yaba tala maboko papa pardon tala maboko na nga nayebi likambo te papa. Merci beaucoup maman. Voilà, tokomi tozwa mpe bandeko mosusu baza pembeni aosukola. Okay. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale
yeso salilanga yeso yeso Alléluia. Yesu azana ba moi. Tomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirubu. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Kapena tato na bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambano na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso. Salela nga yeso yeso. Kundela nga yeso yeso. Kundela nga yeso yeso. Kundela nga yeso yeso. Kundela nga yo. Longisanga yeso yeso. Longisanga yeso yeso. Longisanga yeso yeso. Longisanga yo. Longisanga yeso yeso. Nale bibia bisenga senga sanga lona. Nale bibia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi ke bisenga senga nsanga londa ye. Lokota ngai yeso yeso. Lokota ngai yeso yeso. Lokota ngai Jésus kotika ngai te. Lokota ngai yo yo. Tombola ngai yeso yeso. Tombola ngai yeso yeso. Tombola ngai yeso yeso. Tombola ngai yo yo. Mesa wafako. Mesa wafako. Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yeso yeso. Lesa mukatanga lisa. Lesa mukatanga lisa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirubu. Chirubu. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga. Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga. Nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela. Nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela. lelelelele nalingi mobala oyo mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambaka basa ye ayoki suje na nga ye nzamba londa ye nazalaka loka te apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga
liboso ya nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur Guy on est ensemble na yesu elongo tozomana mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele tina sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.